Kimbanga a un voyage spécial à Jésus-Christ. Oh, il y a bango comme un voyage spécial à Jésus-Christ. Il y a un qui croit. Il y a plus un voyage spécial à Jésus-Christ. Comme on est Simon Kimbango, comme on est bien tout noir. Mambu matwe kama mamone kene mumesu mabana. Makambo e bomba mi e monani na misu ya bana. Yango la boza conscient boyebi peke non makambo ngazo beza ya solo. Vouloir ou pas vérité ko yebana na mboka oyo ke kimbango ba kimbango se basambela ka azaya lokuta. Azaya fo. Uyo obengi nzambe. Nzambe onde ni fazala na mama na tata. Nyuso yoka ba kimbango se balobi komba mama kimbango. Kutu mère kimbango lia lara kimbango ta kufa avant. Ta boti kimbango ba 3 ans après. Mère na yo dae akamati mwana pesi pa mama Kinzembo. Mutabota kimbango mama ya kimbango komone mama Louezi. Ah bon? Oui. Tata komone tata kuyela. Ba yebi yango te. Avant de adorer moi, pourquoi vous bandez na tata? Parce que tous ont adoré Jésus-Christ étant que ba chrétien. Mais Jésus-Christ a dit que moi et le Père nous sommes un seul. C'est comme moi aussi, moi et Kimbango Diantungula nous sommes un seul. Donc on a solo banabango, alors banabango eza Kimbango ya solo. Ayo sabino bolongola ya faux. Est-ce que vous allez contre là pourquoi? Il faut se faire l'esprit où ils ont là, ils ont mis sa vérité. Na miso batu na mokili. Et sa vérité, papi gen. Kimbango va sambela na kimbango isi auto sambela na Congo. Niti. Baninga tango kokie. Papi gen metolo bela vie. Papi gen. Papi gen metolo bela vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotika na kozala moninga na yote papi gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote papi gen tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gen tolobela vie. Andro Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yote, Papi Gen, nazala moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tout le Bélavier, c'est nazala moninga na yote. Est-ce que nazala moninga na yote, Papi Gen, tout le Bélavier? Nazalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le Bélavier. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Topesi bino mbote. Voilà. Biso toza encore na Kinshasa.
Nabadi ko bomesana pena mingi kozwa biso boye. Sona na Kinshasa wa en tout cas il faut mona amane mamona tout le temps. Pour les parler na ye. On a parlé na ye. Washington merci na yo. Émile Bamba de Zurich, merci. Le buteur de la prolongation, Patrick de Souza, merci Nayo. Didier Yi, merci. Jérémy Bala Canada. Nazomo Alisusu, IP Diego Kao de London. Nous l'avons encore, man mamona. Nabaki bango bazo kende. Bango bazo ki mabise tozoya. Babunde yambo kande ya solo babisi uti. Nasa solo papi gene ngana koya. On a le bar senti no en esprit, pas comprendre en oti. Pour mboka na biso. Faut bunda pour mboka. Ko chama kelele kaka teso ndi il faut bunda le pour mboka. Vrai combattant pena ya solo ya mboka ye. Tango ya pe bona bibo pe sabe mando ki pe ngabela kendi. Pona mobile funa kufa pour l'école. Na mi man mona to me kana ko solo la. Mal bonjour. Mbote ndeko na ngai Papi Gen. Moni ba bonjour wana ifoye la yo po uti kota ba bonjour. Mais biso vraiment d'impérialisme. Tolinga ngote moni na rolia, na sona na parler no tselinga ba fourchette na ba prière, ba kelenge nzene le la rien. Na romie mama fufu vraiment na liboko na sukuli maboko. Na lié vraiment fufu ne ba le la vraiment africanisme. Tant ba ninga na ba bonjour ezaka ba vitesse ndenge ezalaka. Mais biso ba bonjour to pesa moto. Pesa mambote to yenge. Yenge vantoto eloba koko seruti nenga loba ki makamnyo sezalaka na mabele na likolo eloko ezalaka ezala ngote même nzamba fanda ndeka na mabele. Dieu a vu cela était bon ndenge matite ebimaki na mokili ya mabele pe ye pazwaki esika ovanda parce que nzambe ne bandeli alaye na place ya ovanda te. Na Bible balobi ke l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Verbe move, mouver. Donc, mon limo nzambe, et ben, neko tambula, neti mutaliboma, likolo ya mai. Koyenga. Tant où yemo habité na sa la planète Terre, à mon avis qu'il faut na vanda. Nzamba penya bando sala ba ligne, no sala ba soleil, sali matiti, Ivan Saki. Et c'est mon na mukolo lelo ndego ya bibi sosusu. Naza vraiment nesengo. Parce que na uti ko sala ba émission moko uti ko leka. Na moni pe na ba réseaux sociaux garçon mo ya Kimbangwise abimisi ata 7 photos ya Kimbangu. Alobi le côté na ye quand la ba photo ya Kimbangu ya liputa ya torsini na Kimbangu alata manette. Oh. Nzamba lati manette. Ni c'est ça le problème ni. Tout le les réseaux sociaux là otindo lango naza lango on a tindo la bien au grand frère propre les casse mon tout à la photo qui mbanga manette casse ni sur kamwe photo qui mbanga manette et nini o ki mbanga taba la chaki photo ni wana ya azala ki ne lambate na nzoto azala na 34 ans na 1921 ki mbanga la na 34 ans le beau ça la calcul na 1951 a comment na âge nini. Puis en 1959, l'église Kimbangwiste est bandit. Vous comprenez de 1951, Kimbangu 34 ans. 1959, Kimbangwiste est bandit. Donc quelque part, il faut ça la calcul, le côté bandagi déjà na débit à Makambo. Na pesimbote nanga na ba conseiller nanga pe na pesimbote na baninga nanga balanda ngai. Na batu balanda nga mingi na pesi mbote na tata lopango evala ngindu leki ya Terranova nzama le konzo maître leki ya maître China Ali ba mote place bozali evala ngindu tata lopango eza déjà na sans fil génération na yo bon oyebisa nga déjà so ici bobendaki ntoto ta ba matele la pampamba ko ya ofinga mal mamona. Au moins, il y a un peu Mbote ya trop na Cap Mubiola na kata London De Gaulle Mata président bana Kimbanseke na London Terranova Zamale Konzo na London
napesi mbote na nga lisusu na bamasa na nga tout otanga banchiki moko bavoisin de l'école na ngai Toussaint Bwes Makengo napesi mbote na nga na Richard Lwemba mbote na nga ya mingi na Solubaka Jito ya Maître Ngoma le grand Joko Philamondo Wata Gento Maria le jeune patron Kimbangu Parapolo l'homme qui a un permis de conduire en Europe napesi mbote na nga na John Makiese place ozali bino nyonso bambote na bino ba o bayoki bambote te bo comprendre kaka naza pa Papi Gen na yeko répondre bino na ba réponse bopesi nga na bémission oyo toyiti kosala ke Kimbangu n'est pas un Dieu vivant et la vie éternelle. Matondo mingi Papi Gen. Voilà. Lui c'est Man Mamona. Dona baga mutu na ya kala ya tongo. Ya tongo. Ya tongo wana toloba. Ya ba béret rouge te biso to ba béret vert, to ba terrestre. Ba fantastique o ba ya na terre. Parce que aucun des potes za ba marque belé. Poto mususu eza ke montazu avion akiti gamba mona Roachi akiti na chante na nini na Zavente. Mais biso to ba réaliste. Il y a une histoire, on s'en va dire, ceinture noire, l'esprit, donc, béret vert, mon gars. Botika, comment expliquer bino rallier ça? Pour au monde a bétois, au monde a garoua, baturi, au monde a baturi, au monde a maïdougouri, bakano, les gosses, donc, au monde a mboge belé pour commater, coton aux 5 à tout comme. C'est Emma Maole. Imam Maole. Ah, Imam Maole, c'est un ami. Imam Maole. Vous allez le faire au Maroc. Imam Maole, une fois. Imam Maole. Après, à côté de Mban. La boulée, maman, tout ça. Imam Maole. Il faut bouler. Imam Maole, Algérie. Encore une fois, Imam Maole. Imam Maole. La boulée, moi, l'Anjili. Moi, l'Anjili. La boulée. Moi, c'est ceinture noire. Ceinture noire, ça va. Il faut tout le temps avoir ceinture noire. Attendez, on a oublié. On va tout maintenant dans l'avion, ça blé. La blé, ouais. La blé, bah jaune. Bah jaune. Jaune. Alors, man, affaire, il y a photo. Comment photo est tika biso na suspense? Bah tika biso bongo quoi. Mais histoire mora, bon, c'est dit bon di makaka. Bah dit c'est Kimbangu. C'est sauté Kimbangu ali puta ou aza pena do castar. Mais oui, Kimbangu ils ont amené non do na bata mais mona na nini mona na boui donc qui azo kemba. Qui azo kemba. Mais pour le nini batu ba lobela mamba photo te. Magamba photo ngo banda biso to banda ko lobela ngo même na bangunza misu ba komo leka na ba média bazolo ba Kimbangu total na ba photo te. Mais il est né en 1921. Hein? En 1921, Kimbangu déjà ba photo ezalaki ba caméra pe ezali pour un jour to surtout ka ba belge ba bimisi ba image ya Kimbangu si sikoyo omoni pourquoi siko batu bazo telemela likamba photo parce que l'escroc na ba vente surtout bengi ba venturier to côté na procès ya justice na batu bazo sala ba venture na kombo wana na bato balukai ke banginda na komba Kimbangu bazo telemela nga par rapport ya ba message nga nazo ya nango Kimbangu aza na photo te Kimbangu aza nzambe te bate bele ba telemela nga ya na master mo ala na Canada abai na nga memani nga na considérer Kimbangu nzambe ndenge nyonso komolo ba Kimbangu nzambe te donc mano komo sala blasphème ma blasphème na mutu azo yebiso Kimbangu nzambe te totika wa ventile comment le cabinet timbola mutu no peye par ba ki Kimbangu nzambe na ye si yo ka ba sa si Kimbangu kyanga nzambe camionnette mbola soto lobi aza mutu nanga asu mutu nanga te alongwa mutu na alongwa sina déclassé ye azoya na corps ya petit nanga propre ye ebaki te ke babi aza petit nanga acte wana sale eza acte ba malade ke mutu mo bakunda en Afrique yo za en Europe ocréé soki corps moko balatisa dra ya pembe oye nango wana ozopekula yango fimbu asalaka bongo ekotia mawa na libota maloba nini biso toloba na libota mpo na ye amema vi na ye beba
Ako toucher makambo ya Mowe na biso te. Badi aza Mowe na biso et puis aza estari ya Tchang. Et puis marque ya elobi la camionnette mbola on a landa que dernièrement azo condamné beaucoup. A condamné Denis Lezi ndenge azo seka boketu batika ke mutakala. Na moni kazane mutuvuma ya koloba te. Omoni munoko eloba ke banaka. Ndenge azo lobelo zo mona ka ke mutu moko ya koli na ba bonne vie ayebi koloba te poto ka mutu bebisi mutu pa ko maloba na ba réseaux sociaux. Pas za mutu ya kobeba. Oh, abeba mutu. Mutu ne beba. Kimbango yaki ayebsinga kolanda ka ete marke bapesa ye komba ndoi na nga kolanda na yo ete ye moko bilatisa kombo wana na yebi netina nango te bapose belise motu po te bebisi bato ebele tu amo bato misu na poto bazonga carrière oyebi tokendaka liboso me yake poto akomozonga carrière akomozonga masima toyebi verita poto parce que toza bana libanda biso libanda ezalaka Europe te bato mosusu baza koenvie Australie bato mosusu baenvie Dubaï po eza plus joli que l'Europe mais yo ke Europe yango oke comprendre sens oyo ozali immigré te aleko micro epanzana na bandako tu tala bino tu bokomi koya kofocaliser ngo ya kolakisa vraiment que non bozalaki fête te na ba micro o bakomoyela bino na ba journaliste na bino garçon mo tamusu papi gen omoni nde tozano boye avec beaucoup de respect omi koya na gwate okota ndako anganga te tala nga komona nga man mamona ta ozomona baoleka ntina bekra babengaka nga ndoki kasi parce que namona makambo ya kindoki oyo bango basala ya made mpo so ozala moto ya masolo ya bamoto nga combien de famami elela abengisanga naleka na émission nakendaka te mpo nayebi kaza ngele bungi ngele bungiste po aza mwasi na bando tiango ntina bakote féminine na bakote masculine ngele bungiste na bana ser nga na kokoya émission na yo te owumeli tro na RTNC bafille na RTNC ezalaka moko yo okende mpe na retraite oza mokolo olobelaka bamakambo moko boye parce que na kokoya na émission na te mpo soko oyambi nga okopesa kaka 5 minutes mais soko oyambi Adolphe 20 minutes oyambi Wera 30 minutes oyambi Jibe neti bakoma bamaster na yo neti bibali na yo nayebaka te okoyamba garçon moko boye aye kopesa information ya bien mais ozwika likolo ntango oyamba bato wana yo omonaka bosalaka na bango ozwi na bango vraimen temps bamosaka bapetio basankara dekuta baoyo bazalaka pa jibe banani ozozwa na bango temps ya koloba makambo ezanga ntina na pays oyo ete karibu variété eza baplace moko fo boyamba niti bamano mamona aye kodéchiffre bino makambo moko boye na bamakambo bino kuta boyaka nango na bachaîne ya télé parce que koleka na télé so ozoloba makambo oyo eza koriente peuple te mais c'est pitié nga sikoyo nazoya na makambo oyo ezobouge moto azocomprendre te oh kimvuluzi kimbangu mani mamona moto alobaka mvuluzi makambo ya mvuluzi kimbangu naye koconfirme biso ke aza nzambe te oh fo tolanda likambo bien Jésus Christ oyo biso tosambelaka tobengaki Dieu vivant et la vie éternelle mais man mamona ye kolobaka aza nzambe te c'est que nzambe moko azali ye osambela na église kimangisi rien bonene oyebike kuna eza abattoir koma abattoir ya bamomi oyebaki ndenge nayebaki ndenge wana parce que nayokolanda basexe tape bapapa sami nayokomona na fille moko boye alekaka na chaîne komone balenda balenda ye aza koto ya nkamba ye siko akritikaka bana papa diangenda afingaka bango mpe alobaka makambo oyo eza ke bango basalaka te ye azoloba bango basala yango oyo petit oyo asaleka na te valoba vraimen ke mama Marie mwana ya papa diangenda balala ye na papa Paul oyo azalaka na Ngola eta papa Paul oyo azalaka na Ngola aza parmi les 26
mais comment ba permettre ye na batankamba ale kaka a dénigrer la valeur ya bana papa Diangeni wana eza so église pourtant boza na bonzambe bokotika balenda le kaka na TVT alobaki mabe ya bana ka ya papa Diangeni so ya za na centre d'accueil bana papa Diangeni baza na mokoto tango mama balenda azoleka na TV azo critiquer bana papa c'est que automatiquement lingomba ekena kosumuka tango lingomba ekena kosumuka ngai fona leka na monisa bango ke kimbango aza na kati ya kimangwiste yete papa yete na lobama ya solo bayebi yango okende akamba kosani nakende nkamba amoyo soloba eza parce que okendeki mpona ba financer album na yo non album na nga esi esalama déjà kende esiko pa ya père spirituel asambela mpona nakendeki mpona ngo asambela te mais ayebisa bato ya nkamba basomba album mponga nasani nazwa mbongo parce que nayembeli soi-disant prophète na bango soi-disant nzambe na bango mais siko fona kende pa représentant ya nzambe bango po basala bayebisa bandimi basani basomba album comme baza barancunier baza bato baexploitaka bato babi garçon ndenge ye na album ayembeli mfumuki mbango aonginda to etufango balaro malamu ekota na mabonza ke bato basomba album et puis ntango nga nasala album na ngai kimbangu se moko tabimisela nga mbongo po bakende olobake album na ngai nakendaki nango nakendaki na nkamba bakotisa ngai studio mpo nasala ntango ifi na mene mais non ntango ifi na mene esalami garçon moko nde azalaka na poto azaki mbangwise komone mandwakila Jacob aya alobi na ngai petit na ngai album ndenge esalami ngam na produire yango na bakisi mwalar mpo ebimana epa Martin Mapangu tokende nango nkamba tomonisa yango pa pere mpo toteka ba CD wana na nkamba. C'était comme ça, exactement, Bakimbangui, c'est là que n'est pas la bangoba produire l'album. Non! Barra, ça va dans la fédération Mounene. Barolo va te gagner qui pas la bangoba produire, n'a pas boy ko produire, n'a. Il y a la balugili bango. Non, la balugili bango pour bailler un message à l'okuka. Na kenda ki nata la message yango boye na koma na nkamba bango boye. Na écoute ma ba dernière signe ya ba franc-maçonnerie. Nankamba. Nankamba. Ah bon? Kimba bazala contre croix po ani na tomboni bacha croix. Po ani na cercueil ya kimbango bacha Jésus Christ croix. Pourquoi bacha croix nankamba? Pourquoi bacha croix? L'église kuna na likolo kuna bacha croix. Na mausolée bacha croix na papa Diangenda na mausolée papa Diangenda bacha croix. Na mausolée papa Gisolokele bacha croix. Na mausolée papa Dialungane bacha croix. Ya mfumuki mbangu bacha croix. Il fallait pas bacha croix. Donc bacha croix te croix eza symbole africain. Croix eza pe symbole ya Kintwa dite. Bachaki croix parce que Kimbangu na bango aza envoyé spécial ya Jésus Christ. Oya biso aza envoyé spécial à Jésus Christ. Tem fumuki kala. Viens na kala. Kimbangu aza envoyé spécial à Jésus Christ. Oya bango comme alaka voyage spécial à Jésus Christ. Yango bachaki croix. Ya biso aza envoyé spécial à Jésus Christ. Comme on est Simon Kimbangu te. Comme on est bien tungu noir. Mambu matweka mama monekene mumesu mabana makambo ebombami emonani na misu ya bana yango na boza conscient boyebi peke no makambo ngazo beza ya solo vouloir ou pas vérité koyebana na mboka oyo ke kimbango bakimbangwise basambelaka aza ya lokuta aza ya faux oyo obengi nzambe nzamba onde ni fazala na mama na tata nyuso yoka bakimbangwise balobi komba mama kimbangu kutu mère kimbangu alia lara kimbangu ta kufa avant ta baboti kimbangu ba 3 ans après mère na yo dae akamati mwana pesi pa mama kinzembo
Mutabota Kimbangu, maman ya Kimbangu, comme on est maman Louezi. Ah bon? Oui. Tata, comme on est tata Kouyela. Bah, il est bien monté. Avant de adorer moi, pourquoi vous m'avez na tata? Parce que tous ont adoré Jésus-Christ étant que chrétien. Mais Jésus-Christ a dit que moi et le Père, nous sommes un seul. C'est comme moi aussi, moi et Kimbangu Diantungula, nous sommes un seul. Donc, on a dit que c'est Kimbangu ya solo. Alors que ça dit que c'est faux. Est-ce que vous allez contre là pourquoi? Il faut se faire l'esprit où ils ont là, ils ont mis sa vérité. Nani soit pas tout na mukili. Et sa vérité, Papi Gen. Kimbangu va sambela na Kimbangu, to sambela na Congo. Vérité. Ah, on dit que tu as la confusion. Jamais le roi Tchabino la confusion. Le prévenu que na senga la gouvernement. Donc le soit corps on est à la Malankamba. Bacha on est stade de martyr. Tu la vérité. Il y aura une génération où il y a et soit corps on est à la Malankamba vouloir ou pas. Boya la ngodi. Tu la vérité. Comment tu tires le retour sambela corps mo que za Lankamba 12 millions de morts. Corps mo que za Lankamba ya Nzambe nanga bimi. Corps mo que za ya Kamba na Nzambe muta dirige biso pendant 18 ans étranger et politique na Mbeka Zembere. Corps mo ya Nzambe za la Lankamba batu bazo détourner kaka mbongo. Mbongo ya l'état. L'état ngo ezana mukili o Nzamba zalaka. Nzamba ngo ye wana Simon Kimbangu na bango. Siko Simon Kimbangu na bango azalaki détourner bambongo. Bon, comment Nzamba ngo azana na Kamba na ba Congo pas même 400 km. Poto que nomona Nzambe. Comment Nzamba ngala la kate, balobi pe obi Nzamba azala na Kamba soka zande. Lismo kavama, lismo ezotala. Pourquoi vous sakana blasphème? Moi place blasphème comme. Nzambe vuma basala ki makamba marke wana. Bolo bapeki lismo ekangama lismo efungama. Siko akoma aveugle. Lismo bolobi ezotala na butu. Donc, dans la tête, c'est que voilà, Kimbangu azana ide. Rien. Et que comme tu es là, kuna. Ah bon? Et que qui teki l'utudi mukati. Batu bambi. Le bakidi qui teki l'utudi mukati, l'uta sani kande, l'uta vovande, yuna tata Nzambi wafanga zulu yentoto. Nzamba sa yedi kona, c'est bon garda, kaya na morgue. Wala morgue. Comment tu penses que zani, si on connaît la bachayon. Cimetière tout. Mais il dit souvent que tu as un mausolée. Donc, vous gardez un zamé, tu gardes encore y a peur ou la tête gaillard Kabila. Non, pour la tête, il y a talent, amiga. Atala, kaka, lismo et kangama, lismo et fungama, bolobi kazanzab. Botika le kuta, comment tu as rababa bonzana binoko? Nous avons la sakana kanete. Bozo pesa nzambe kanda yango Congo peso za la salité, batu bazo bongate, batu bakondaka, batu babale zo kufa, ba famille zo kabwana po batu ba yini nzambe te. Nzambe ngo bino boyela biso akanga lisu moko lisu moko zo tala alala kala ba Congo. Oh. Na kati serike yo ngalata veste to lipu. Ba cha ende nini? Ba ganto banina ebite. Butu ko sakala batu koma. Vous blasphémez le Saint-Esprit, blasphémez le nom de Dieu, mais ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Makambo banda kalondoro ba otepo. Nazala mwana muke. Tango esprit nzambe latinga il faut na loba mo. Na loba ka nyonso. Na loba ka nyonso Papi Gen. Il faut ba congolais bo fungula vraiment ba cerveau na bino, ba ko kosa bino de Jésus Christ pour abotama na Bethléem et pas Maria. Baye na yena mukili akomi Nzambe asekwa na 3 jours. Babomaki ye batubaki eli konga na mupanzi, balati ekoti ya nzube, batikaki ye mutakala, babeti ye na croix na bamiyibi. Dans la question mo na ngana tuna. Na mona à chaque fois la président nyonso bakotaka. Moi na Mbangu na mona Kabila na Kamba. Félix Tshisekedi na Kamba. Donc na mona bona Kamba. Sibaki na olukani na Kamba. Omoni so ba président bazo kende Nkamba parce que na molimo de Jésus lakisa biso ke ba président na biso mingi ya Afrique ba bosanisaka bango bokoko na biso. Ba inisaka bango na ba loge ya ba mindele. Ba maçon, ba maikari, ba primakuria,
ba Rose-Christien banani sikoyo kamba eza place émetteur ya Babylone système siégeant so monika président akoti aken kamba yebaka bake ko ranger makambo ya spiritualité spiritualité oyo ezalaka na nkamba eza ya tata mokela likolo na seke purement satanique bamindele baya na système moko ya kolakisa biso ke soki mokonzi na biso abimi awa fakota na baloge na bango nayebi te soki grand frère na ngai ganka mboka oyo oyo aza awa soki aza na bafranc-maçonnerie na bango potanga apesa ye discours na ye na investissement ya président de la république nayebi te soki oyokaka makambo président na biso alobaka alobaki mercure merci bamaloba moko marke wana mercure ozoloba bien moi je jure je prête serment non mais apparemment ça qui étouffé étouffé wana ntango kaka alobi makambo wana étouffé me eyaki makambo nini yango bakotiaki mwana mobali ya bato makambo nini bakotiaki ye po président na biso banda koloba bien je jure je prête serment tant que président de la République démocratique du Congo alobi toyoka bandi oloba langue moko boye toza bana mike telekaki na TV pourquoi bato ya na TV na baréseaux sociaux kovomba makambo oyo nzambe azolinga te bobomba pourquoi président avait dit mercure merci remercie président zeluki mais tu sais olandaki investiture ya très bien le président avait dit ça mercure merci ezali non mais bato bamonaki ezalaki nesinga namonaki lokola je sais pas ne alataki ondire tofumi esalaki et tout kolata te ntango kaka bimisi maloba wana donc quelque part le président oyo bozomona aza na république démocratique du Congo oyo babengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana Tshilombo ngala asepelaka Tshilombo ka Félix wana eza makombo bamindele komoka pamba Tshilombo kaka po ebimaka bien azwaki pouvoir na le corbeau et renard tant fromage ekwei aye ocomprendre ke bamakambo nyonso bokotisaki ye ezalaki kaka mpo andima nanu pouvoir eya na maboko na biso bacongolais 100% parce que le président était trompé bato wana tout bamemaki président na nzela wana il faut babando bare bango comment boya kolobisa président na biso bamo wana merkis prestation de serment ya Trump nga namonaki yango Donald Trump ntango apretaki serment alobaki bamerkis wana baremercie wana toyebi yango elingi oloba nini fo baya kolebisa biso elingi oloba nini congolais batika na ye eleka ndenge wana président na bino aprete serment alobi baparole moko oyo na mokili nani balobango te na prestation de serment na Chine bapretaka serment ndenge wana na États-Unis toomona ya Trump awa alobi bamerkis bamarcus remercie boyebi maloba ngo alobaki boyebi yango alors le président ntango ake na ndako na ye kocomprendre maki ya bato bakotisa nga na nzela bilungi il faut sikoyo nabima po ndenge ezala Tshilombo abima na bamakambo ya bilungi wana andimaka bamakambo wana kaka mpo arécupere nano pouvoir ya mabele na biso etanke congolais du sang mais bayebisaki ye bamakambo moko aloba ntango alobaki yango oyo etufuma je ne me sens pas bien kasi mpeve wana eyaki diabolique ale bino mpe batata mibimba ya Congo bacardinal bapaster bahomme intellectuel selon vos rumeurs botika ye président aloba ndenge wana pourquoi o soki apesaki Congo na maboko ya Satan merci mercure ezalaka na sa mabele mercure oyo alobelaki biso wana yani pourquoi botikaki aloba makambo wana après sikoyo toyo kocomprendre ke bakotisa ye président na biso na bilungi président sikoyo alongwe na bilungi
azongi siko etange mwana mboka makambo tu bino bopesaki ye wana o abatela Joseph Kabila lelo Joseph Kabila ngaza politika nami munonze aza suna wa mboko te mais président prêtaki serment ba makambo alobaki boyebi yango mais tozala na makambo wana te toza siko na bonzambe oyo bino bozolobaki tosambela na Congo babonzambe oyo siko eza ebele témoin de Jéhovah eza na Congo armée du Salut eza na Congo Pentecôte eza na Congo catholique eza na Congo kimbanguiste eza na Congo les églises de réveil eza na Congo. Quel est maintenant le vrai Dieu que les Congolais vont prier parmi tous ces dieux-là au bino boyeli biso na Congo? Nzambe nini o toko sambela? Nzambe Kimbangu. Kimbangu nini? Simo Kimbangu oya nkamba futu. Nzambe siko toko sambela batu ba olobango mutoka bozo mona neti. Azoya ko tia biso dezo. Ponga na soko étouffer makambo yo. Batu bazo mona ngo bien te papi gen ndenge na oloba makambo yo. Eza makambo ko ba linga te ba Congolais ba yebango. O mazolo boy. Bon Nzambe nyonso to sambela na Congo eza ya lokuta. Oh. Vrai bon Nzambe na biso président de la République oyebi no ngo pe si ba yebi so yo bomba chapitre wala ko loba ngo laute. Amongo soki nani. Chole. Boyebi bien que bon Nzambe na bino bozo sambela po boluka balar po lesa bana na bino na basi na bino na ba famille na bino. Bon Nzambe na yango te catholique c'est notre Dieu. Catholique eza mali ngomba ya Afrique ya Congo. Groupe de dormir au so ba groupe de réveil. Et ça ba ngomba Congo. Hein? Boyebi biso na ba langue misusu bo prier la biso na zo comprendre te masoko baba brakanda kanda baba kata braka. Mais vous parlez là on a bien que pasteur azo baba bêtise. Hein? Soka te jigra kata kabando kondolo ko simbala kana. Oh, mbala mbombolo tekele mbombolo njibiru. Langue nini wana bozolo ba sans interprétation. Ate ta Bible mo sambela ke lobi ke muno kwa sika bokolo ba batu ba koyoka ngo. Mais muno kwa sika bino mo loba na pays oyo c'est diabolique. Toyoka ngo te. Hein? Brakandolo kombolo ko shikibala kandolo kondaka. C'est quoi boyeli biso bonzambe nini wana? Donc siko yo lingi batu ba sambela te. Congolais fa freiner na ko sambela. Oh, photo ko mana d'église. Ah, photo ko mana to yemite. Mais bolo ba bino mboko sans nzambe ma to so ko la fo. Oh, mboko sans s'entendre ma trop. Hein? Sans s'entendre ma trop. Ngolo ba ni place. So ko bi sans nzambe ma trop. Mais ngalo bi sans Satan ma trop. Parce que place nyonso o ba manifestera komba nzambe te ba vivra bien. Na Japon, les États-Unis, na France place Youti, na Belgique, na Hollande, yo so ka place mo Hollande na bis moko bokotika botoke na bino marché central Hollande, yezo azali awa na kati ya bis. Adi bata maboma bokoma maboma. Fou. Baba lad. Na kati ya bis ngala zo kende zandu 19 km na changu yo zo balanga na ke voyage to tika voyage na biso na maboko nzambe. Voyage au hôtel ma première rue, deuxième rue, quatrième rue, voyage ngora. Hein? Et puis na kati ya bis yango bandi yezu azali awa na kati ya bis. Oh, bon siko basambela te. Nzambe ba adora ke ndenge wana te. Ko sambela ya Congo se pesa na nzambe kanda. Ah bon? Parce que boyebi te. Yezu azali awa président na bina tika gimboka na maboka nzambe ya Israël. Nzambe ya Israël, nzambe ya Yesu. Metara ba ventir ezoleka na pays. Président tiki mboka na maboka nzambe ba 400 millions zobunga, ba 30 millions zobunga, ba 18 millions zobunga. La kati ya mboko botiki na maboka nzambe détournement za neti. Eh? Neti bozolamba Damas na palais. Si vous battez la TV, vous avez sa président. Et si vous tournez prestation de serment, vous Mercure, merci, Remerius, président Lembi. Et si vous avez le président, vous prêtez serment Lemba. Trump a Lemba qui pourquoi?
Pourquoi Trump alobaki ba Mercure te ba Marius wala te? Ba merci. C'est quoi? Pourquoi mon ligne mission soto za la bana diabulu? Na la mona diabulu te. Prestation de serment au grand frère Chilomba Salaki et Salaki nanou diabolique. Oh. Je ne mâche pas mes mots. C'était diabolique. Le messie là était là, il politique en ambe Kazembere, avandi wana, ba kengo wadondo ba vandi, ba ngunza ba vandi, ba pasteur bo vandi, ba sali nzambe moko na mona kala taka noir asimba ka kane tango président lembi, azo simba mutuni azo bwa kaneti moto pa président. Monde bandanga na komina ajo. Na moni ba prestation de serment, il y a ba président, ba passation de pouvoir. Il y a un président Belé. Namoni ya Obama, namoni ya Bill Clinton, namoni ya George Bush, namoni ya Trump, namoni ya Bernard na uchole kala soki nani namoni ya Macron. Président ni na lemba nzoto. Président ni na lemba nzoto tanga zolo ba makambu ya peuple neke azo sala passation de pouvoir. Président na lemba nzoto. Donc c'est que malheur à Congo côté qui se passe. Malheur à Congo côté qui déjà partir ya prestation de serment ya passation de pouvoir. Maloba président loba ki passer moko te sa yena biso na te va loba ke eza satanique. Ndaka kamani mamuna mtu na yeko loba ngo pena vana kisasa. Na vana la njiri na lupango eza no clôturer. Boko ya na bino bo sala tout mais boko kuta makambo moko. Oh pe mukilita msoyo zo pe bouleversement. Parce que moi je suis un envoyé. Nkumbwa mama mona mbwa mafuila kumbundu. Oyo nazo mona ezo kufela na mutema mais soki na komi ko ya koloba ngo parce que pays na mezo marcher bien te. Bon nzambe ya lokuta. Muku nzamba zala ka ba bare zala mapangu tu. Bare bandaka neve. Muku nzamba zala ka ba pene na ba pene. Nzamba lingaka ba mon sexe. En étant dans la Bible, ba commis dans Lévitique. Malheur à l'homme qui couche un homme comme on couche une femme. Et vous lisez la Bible, na ba mapangu nyonso ki sasa total na ba pene. Lemba mapangu tout, ba petit ba koma ba système. Banda la wa plein. Kitambo na zape na fiesta ngao. Bilo ka singa na tambu la kate. O man mamona zalaka no na parler po ba bando kanelo ba kanela ngana, ba kanela nani. Nani saloba de prestation de serment ya président de la République et ça a la parole satanique. Nani saloba ngwa. Ils ont conduit notre grand frère en erreur. Comment prestation de serment dans le monde et l'embissa président vient wana salia ki ba masango na yeba nini force amarka zana wana na ki ngambe wana aseluka ka neti bor mo ge bimia pour ani ba parole wana nana komaka ba parole wana anga soki Félix Tshisekedi na ko luka na yo mto bandaki ba parole wana tete longwe. Parce qu'ils ont écrit ça. Comment vous avez donné le pays dans un grand loge de franc-maçonnerie? Hein? Man, Bagimbangi c'est pas bon par rapport à Makambozo. Bagimbangi c'est pas Bangele Bungi. Oh. Et comme à 15 églises, tous les gens qui ont gagné sont des calamité. Il y a mon goût à l'Aïd. Oh. Bon, il y a bien au c'est le Bakiango. Ah, Bakiango. Alors, Bakiango. Amen. Nala Biprida, Nazoti Kabino Mikolo. Eh. Mais bon, là, t'es bandi déjà qu'on est là. Nous avons pas Nazoti Kabino Mikolo, bandiolé. Il y a qu'on est là, nous avons ça la résurrection. Oh, donc. Allez, ma vie, micro, le bim, magengai, ba mama, ba tata, mote. Na komo na tata mwana molimo santo na moni nzoto oyo ezokendo pema batu toute l'église émotion soki na ke kulumbimbi ta na roya nzoto na ngepemi na kulumbimbi oza kulumbimbi ezala na nord ba Congo ndako moko euta likolo kita yango moko tilelo eza solo solito ndo talent ndako euta likolo batonga ona mutu te eza pe na batol te. Et donc, papa, il y a série voilà. Et ça, tinda ba catholique ba de clôturer place wana. Parce que catholique rapport ni les a na catholique place oyo
bakoko na biso batongi ndako te ye papa yeba ndenge ndako ne utali kolo ekwana c'est puis mais azana ba gens na yete ba bon yeba ndenge ndako ne utali kolo ekwana c'est donc yo histoire ya kulumbi ndio yebi yango te na utindo no ba photo pala on ozala ngo nazala ngo kulumbimbi ndako mo bimaka ndako eutali kolo ekita catholique ravitailler place ngo ke tia croix et que ça la clôture ba tia couleur à pembe etali bino makambo wala donc sikoyo neti bato tomonaka neti bato ya nzambe na Congo basakampara na makambo oyo koko délivrer biso d'esprit parce que Congolais aza étouffé na bonzambe bonzambe na tête na biso eza te ata ndenge topriaka wana esukaka lango na première planète parce que nous avons sept espaces pour prière na biso côté pa nzambe toza na bademo mo babengaka ba Orion bademo wana balela salité fort bazalaka tina ba toilette bademo yango babengaka bango ba Orion bakangaka ba prière ya bato omoni soko ozosambela na environnement eza salité nzambe akoyoka prière no te ba prière tout ya bacongolais ekomaka nango mpa nzambe te esukaka mpa bademo wana ba Orion bazalaka ntina ba toilette bango tu bafaire masturbaka ba jeunesse mona moto akoti na toilette asali masturbation eza demo wana mwana mwasi akoti na toilette ayomitia bamisapi eza demo wana donc salité ozomona na kisasa yango moto ekanga bapriere na biso ekendaka mpa nzambe te ah bon oui donc eza 7 niveau 7 niveau po priere no ekote mpa nzambe sikoyo combien de demo bazilaka bapriere Orion kuta okoki ye te parce que congolais soko ozosambela yebaka priere no esuki nano na basalite ozomona na kisasa awa owandela mpa bato bana kinto na biso to na poto poto eza salite te ma poto on ayebi te soki ozo comprendre poto eza salite te bakomprendre ke soki totiki environnement boye tokozwa bamalade basoigne environnement me Maroc eza salite te na Congo sikoyo bamikonzi na biso baministre na président bazo remplacer biso si baexplika bango botika salité wana po bino bozala na bapouvoir parce que c'est pas normal bato bo vivre c'est pas normal ko elongo ni esimba ekimbuta 18 ans na ville de Kinshasa basalite oyo kimbuta na buta banda omona basalite ya ville de Kinshasa bamemiling bamcdonald bapizza bafulu wana omonaka wana bakontina biso bamona yango bavrai place ezopela baminda mais na moi so ozotala yango ozomona salite eza na mboka oyo oke mpona bango salite wana ede biso teke toyeba kimbangu ede biso teke toyeba yezu ede biso teke toyeba buda toyeba ijwara parce que quelque part bekozala raison pour salite comme na Kinshasa oyo tala salite oyo soki bazwili yango kaka décision inane ekesila bosombi 500 jeep mais pourquoi basala te bosombi 500 jeep bokabwila badepute so bosombi 500 camion oyo elongolaka basalite na Congo biso soki teke esala te salite esili me bondimi na bino bosomba 500 jeep ya cher bato batambolaka nango likolo ya salite parce que tout na bino vumeza ya bozambe nzela mpe eza te même des choses comprendre très bien au niveau salité oyo nga na kiti awa na bandal mayo nga na moni na balabala na bino nini oyo yalaka makele oyo balabala oyo couloir soki bloc na dindila basket na nga eza mai nde na abo etina bagenois wa mai eza na makolo mais comment moto azotambola aza propre mbula ebandi obeta adindi bakaniveau boucher baflati do ndenge mbula ebeti boye tondi na mboka mais bakonzi bazali mais baministre bazali bazoyiba balare moko uta utoyiba lare mikolo soki lare ya gratuité d'enseignement wili bakonga uti opele mwana ne ka suka kari ya 125 balles mwana ne wana bakangaki ye na Brazzaville na basaki ya lare siko wili bakonga ngo aza na kini mwana nde azorule na kare wana na kati ya kini mais peuple ezokomprendre nango te komi kutu kokumisa na internet première moto asombi kare oyo na kini eza mwana oyo sange bayeba tata na bango ayibaki lare ya bana na biso oyo bakotangela classe ofele
wili bakongo yebi teke na Équateur kuna bana bazofanda na bakiti ya baargile soki asalaki usine oyo esalaka baban na Équateur bokoluka nzete te kombo na Équateur eza mboka oyo ezopesa banzete ntina bachine ntina baaustralie ntina amérique nzete ezouta amérique ezokende euta Équateur ekende amérique mais place nzete ngo ezouta bapeti na ntiki ba eza te mais vous êtes des intellectuels pourquoi bozolingana biso bazoba to ya koyebisa bino makambo botosala ya kindoki na pays oyo mpe wili bakonga qui a volé 30 millions d'euros oyo kokosala 30 000 kilomètres parce que 1 kilomètre est égal à 1 million de dollars ya prince ya nzela sikoyo ya yibi na ye mbongo ya 30 000 kilomètres 30 millions alors que sombela mwana na yo voiture atambola la ville de Kinshasa mais non pe mwana ngoyokaka soni votre papa t'a volé il a volé l'argent de trésor public pour nos enfants oh tous la maman en foot à l'école le président a pitié de nous a tué enseignement gratuit alors yo yimi mbongo sombeli mwana no car na kata ville de Kinshasa azo rouler longo ale kala ngwa wangala mona ye Tumo le la kara ngona baba banga kayu ezala na sawati ndio tofandika bumani ndio tosura bo nanga yana zoleka yo osane nanga tazoleka tokomona un problème te tokotika ke lota la famille na to exterminer na famille na na Japon salama il y a un frère de nanga ta bourgmestre na ville de Kinshasa bande ko bisu bala ngiringiri pourquoi tozotika bango Bonjour, mais la paix, donc vous exterminez ma tamarque. Ayo ka vraiment que awa famille na ye, exterminer ngo. Non mais fractures individuelles, non, c'est une fracture individuelle. Les fractures d'âme na Eve ça individuelle, c'est pourquoi. Et ça ni ça na biso. Adam na Eve baliembu mana bango soki avocat, ba yeba kitaka avocat za tambi la sobe. To mangu 16 alaki. Baliembu mana bango la sali pité na bango ale na ngai no samoko na bota mi na 20. Basalaki pité. Adam na Eve ils ont fait basalaki pité. Balaki mbuma. Ah kaya zalaki mwana Lucifer. Ah oui. Ah bana. Adam de muta nani ba Adam na Eve baboti bana Abel na Caïn. Abel nda zalaki mwana ya Adam. Ah bon? Mais Caïn azalaki première muta boti sa Eve eza Lucifer. Ah oui. Ah makamini. Ça la recherche. Batu bozo landanga yango moni pe kaya ngotanga mona ke Abel azo sane bilanga bazo tumba bambeke kende pa nzambe abi no fona bare azwi libanga abarai ali bible lobio ba komisa Kaina makamni Joseph Kabila Hippolyte Kanambe Kazembere ex Joseph Kabila abara botet abara arma matungulu abara bato belé presque akutu muta kotangela bata barate pa bara Congo mobimba abare na armée abare ba colonel abare ba général akomi kayente pourquoi parce que on a bien le coup de pamba non mon bible exception que Kaya Abel Lukuta Kaya ngonani Abel ngonani Adam Eve bakota ba mi balé dans Lukuta bon soki Adam na Eve babota bana mi balé ya mi balé Kaye tanga bomaki petit frère ne akimaki akenda kobota mwana kutana mwana mwasi na pays ya Enoch aboti mwana kombo Enoch mwana na siko mère na ye bana babota kai po Kaye na Adam na Kaye na Abel bazale bala mibali moko bomi muninga papa na bindongo bomi muninga ko yala su pembe na ngati donc ça dit combien on a dit 4 personnes na mokili 4 personnes na mokili moko longo Abel longo est-ce que batikali 3 mais moko la tanga kimi akekuta na mwasi moko boy c'est nzamba ça bato misusu omoni place makambo ebandi omoni makambo yaya nazo ibisabino makambo yo to landango mama lembe ata papi gena te mikili to bando sala ta akotika mutu auto continuer ba série des émissions parce que comment bato mibale baboti bana mibale bana ngo moko bomi muninga batikali ka 3 personnes na monde moko akimi akebota mwana pesi kombo Enoch wana siko mama na ye abotami na nani na dabi na Eve moko lisuba bazalaka quelque part tondeli na complète babiona sima Adam Eve abote suba na mususu siko ya songela ba petite sœur na ye tondeli inceste bande to botami na inceste
Bah, toi, maman, donc nazoyi biso makambo oyo soki tolandelako maserie papi gen ndenge oza na kini bato bakomprendre ke il y a un man mamona na kati ya ville de Kinshasa ayebi makambo ebele koleka tous les pasteurs na baprésident mboka oyo na baministre mboka oyo boyebi te bozodirige biso bien sûr mpo boza na baarme boza na balare boza na baordre de tuer quelqu'un boza na baordre à faire arrêter quelqu'un mais nga naleki bino na puissance nga bakokanga na mabelame na planète ya tata mokele likolo na se na simunzadi nazalaka général yango na bazobenga ko ndoki te oui jésus na bango basambelaka wana babengaki na belzeboul yo belzeboul kuta eza bien koleka ndoki ya jésus était appelé belzeboul o belzeboul aye koluka nini na mboka na biso bato baza na molimo ya nzambe bato baza na molimo ya nzambe te bamonaka bango bandoki ça c'est vrai man tokomi na suka po tosilisa papi gen tiata de série nangu nalobi te nangu nalobi te omemi na côté moko boye trop spirituel nayebi so banda na président tina chef ya quartier bayebi nzambe te comment un président de la république abongisi ene stade atika mboka na maboko ya nzambe ya Israël man ntsaku nevunda bochei wapi nekodi mpwanga bochei wapi nzala mpanda bochei wapi teleki nambu bochei wapi tokoko na biso eza nzamba Israël na Israël kuna ba Netanyahu balanga kuna babaraka bato kosakala te soki Netanyahu soki Netanyahu na iba kutu kombone kaka diawo ebimaka na suku Benyamin wana azobare bato et puis moka mobimba lati bango baarme alobi na bango ke no bozalaka deja na baarme mpo soki babato ya Palestine bameki tokobeta bango masasi parceke moka ye sokozala ndenge wana après moka yango sikoyo yango moto arma barwandais naloba yango chaque fois ale président bobengisi ene stade na bawalesa bakiziamina badeni lezi banani oyo président tika maboko na maboko ya nzambe président tiki maboko na maboko ya nzambe bango nani nzamba Israël fala tika ata na nzamba baluba ata nzamba baswahili nzamba bakongo nzambe ya bakoko na biso eloko ezangaki kaka loba yango wana pourquoi ke na nzamba Israël parce que président azalaki inculqué baparole vaine bayambisa ye Yesu etanke mobikisi mpe sauveur na yo mais ntango akomi président amoni ke banorme du président Yesu kuta aza te na banorme kozala président kuna bakutanaka na Satan sikoyo nzamba Israël aza comment botiki président atika mboka na biso na nzambe ya Israël Israël yango ezalaka na Chikapa ezalaka to na Kasongolunda to na Ngola to wapi mais eza na libanda ya Afrique nzambe na biso kouta Israël grand frère Chilombo kote wana nde bapasteur bayaka so pembeni na yo te bato bakolie biso bakomboka pampa bokabelaka bango ba 50 000 ba 100 000 dollars mpo basalaka bacampagne yango ezolalisa biso bapongi il y a des autres pasteurs bazoya koloba babétise na TV le président tuna bango mpe na roko bashaka balondolokondokondekendekendekende eza nini ezalaka maloba nini neti ya vampire oyo nauti okomona oyo peti oyo nani oyo apakolaka bavaseline wana nani Mike Kalambai vaseline balakisa ye na TV apakolaka bavaseline mpona kowusa bamobia bato bo basinga nalobaka makambo ongo nayebi nanga te soki olakisi nga na moni nakoya koloba Dakumuta, je déclare au nom de Jésus-Christ, là où tu es, Rokobaba Shakabano. Ah, man, où est-ce que va blasphémer tes man? Petit Morobo, il y a des gens qui marquent une sur la latio, ma photo na kala. Ajoute-moi ma bongo, aboti-moi na pesi combo ya maman présidente, net indoi, pour kota la famille ango, ta kota na famille ango. Ba prochain président de la République, allez ba sala ba ventir moko obutu na Satan salate. Allez, bozo zwa bato wana bato sérieux, bozo zwa bango bayaka pembeni na président de la République. Ok, bato bakoko ya pembeni na président de la République eza ba biso oyo ba mani mamona.
tant la solo li na président na yebisi so kaza magantu vraiment botama la limité a comprendre ma yayo alobelenga makamba batu tout yakine. Première chose, kangelanga tous les églises. Ne kanga ma na période ya coronavirus. Bobenga la Satan te. Satan vous comprendre la bino te ndenge nini bobenga na kaye a comprendre la bino te ye batinda ye na te. So bino to benga ne pas diwa. So akena ma ya ke balula babato aye côté botika na wa vantir ko. Botika na wa vantir man. Tant mutazolo ba bozo benga charlatan. Bozo benga blasphème. Bino ndenge tu bozo blasphémer nzambe. Nzambe basakana na ete. Nzambe bozo komise muntu. Nzambe bozo komise Simon Kimbangu. Nzambe bozo komise Yesu. Depuis quand les musulmans si va commisser Mohamed Nzambe. Depuis quand en aucun jour. Depuis quand bouddhiste si va commisser Bouddha Nzambe. Rien. Car bino bata Kimbangu na bata Yesu se peut congérance ni bozala kanango. Yesu koma mundele pour que ne pas Nzambe faut les pas na ye. Kimbangu koma za mutu mwindu pour que ne pas Nzambe il faut koma so mu Congo so kindengeni. Nzambe bazala mu Congo otika wa vantir ko. Voilà, man, on est tous sous Karawa. Mutuna il faut ezala. Pardon. Pardon, moi Mutuna il faut ezala parce que au moment batu ba commenter et belé na émission auto salingana. Batu su ba bi ke man ndemo zawana okendaki kimbangwiste pona to produire yo musique. Kasi yango to tuna kiola. Na yo kiango. Mais il faut la répondre pe bango. Bon, si c'est répondre bon aussi. Bino ba kimbangwiste bokanisi po ba rasta ba beta musique. Faut to ya pa na bino. To ya pa na bino te moi j'étais rasta nazalaki kilke ba parole vaine ya koyeba ke kimbangu azalaki sauveur de la race noire. Mais tant nzamba e kolata nga aye komonisa ke kimbangu azara sauveur ya monde te ya ba race noire pété. Kimbangu azalaki révolutionnaire neti nga bandako telemela ba BO ba ministre belge ba bandako sala biso na ba colon belge ba bandako sala biso nenga na ye awa na ye ko telemela ba ministre ya environnement tala environnement ministre infrastructure tala ndenge zali ministre information wapi information ministre information faut tout na ba makambo susu comment président prêter serment à l'obi merkis merci, merci, remercie, remercie. Ezalangini. Mercure, voilà. Oh, y'a l'obé la bisouane. Ezani. La Mercure, il m'a sama belege di ma trop tonné. T'as ezalo makamusu bo banga kako ya ko bango na TV po boza ba flatter. Nga na flatter te na za posa président la biso azonga na nzela atika babo nzambe wana bino boyela kayo wala. Pour président il passe leur temps avec ces pasteurs là. Bayela kaye ko lobane ba makambo ko boye siku akozwa tandenge ni na kanga d'église oyo o de fa kangango parce que ces gens là sont en train de piller les pauvres en esprit et en matériel. Pasteur soko ke tala yazo melati mais c'est ça bien garni ba fromage ba ni biloko musuku ta ko simba ngote mais que l'autre la mère azo tele mabonza biloko azo le a melati timo ko kopa gayar poussière nguba azo fula Aolia lipa munene mais ya pasteur okomona mabere azo bere ba pain coupé ou bien tout ezoya omona ma pasteur ameliti kenu tala mondimi no azo yele 1000 francs ko ba 1000 francs soka jango na 1000 personnes on a 1 million de francs congolais facilité à consomme d'essence facilité bana ne ba kende ba voyage pour suku so la 10 000 personnes ba yela ki ba 10 000 na ba mabonza ndeki mbangwisa zala 27 millions d'adeptes. Combien de pères on a zwaki tant à côté dans le pouvoir à 5 $10 mundimi to apesaka Nicolas a 5 sacs à ciment donc bah on a 27 millions de sacs à ciment combien de tonnes mais famille à bateau bino boto benga ke nzamba zala pa na bango bana na bango bakoko na bango bana kasi na bango tout baza na Belgique. Va changer ma nationalité pour bayebi que nzamba zalaka na Congo te dia déjà quitté le Congo. Message mo pas ya batunyo so na biso surtout bakimbangiste surtout ba oyo bakimbangiste na ko pesa mo message c'est possible ba chaba ona ko ba koya kimbango za nzambe tout suka message ya na ko pesa bino banda lelo boyeba que Dieu est Dieu de jaloux un Dieu jaloux
Nzambe alingaka te bachaye bakomise mutu. Nzambe otikala pe kozala mutu te. Kimbangu abotami pa ya mama Lwezi na papa kuyela. Muta bokoli Kimbangu tangu mama Lwezi akufaki eza mama Kinzembo. Bon sikoyo koma Nzambe babotaki ye na sentiment o biso tozobotela bana. Bozo sakala pourquoi? Bozo sakala pourquoi? Botika biso toyeba kaka Nzambe asala likolo la se. Komba Kimbangu bosaili yango déjà mbongo ekoki. Na bino batu boyela biso komba Yesu Christ. Ti elata la président de la République komba Yesu Christ. Président de la République soko lingo diriger Congo bien. Longola komba Yesu Christ. Benga kombo ya bakoko Chilombo, bakoko wa Mulumba, bakoko Ndombasi, bakoko Kipulu, bakoko baze bele bobenga bakoko Mangongele, bakoko Tsangu. Bobenga président de la République tika ba ventrion na ba pasteur pembeni na yo diriger pays oyo. Pe nazo féliciter président de la République parole na ngala nina loba ponga ya suke ya lakati. Nengo kamati minerango opesi yango siko pa bato bakengelaka mokili. Bato bakumisaki nanga surtout boala la poto bo sambwe. Bokende kaka boko noyebisaka déjà na ba préfecture kuna ke mukanda na nga ndenge eza boye elingi koinspire sina kumisaki nanga moyen na zonge eza te. Toyebi bajeune na bino yaya nga na mwana libanda nga mpe nakosa na Maroc ntango na bato tu bokenda poto bokosela pays makambo. Alors? Oui, voilà, bah, maman na masumu. Faut que se repentira. Boko c'est le pays makambu. On a la kimi pona boye boye. Le 1er juin, na salaki boye pona président. Au salisi pe journal, au même na poto. Si vous avez moqué na poto, vous avez un renouvellement, vous avez un simbezate pour au samba bientôt, vous avez un samba te. Au commence à film na bakonzi. Amboka. Okoma ko finga mboka na peuple ya mboka po mukanda na lezo ka force. Mais un jour viendra mundela o changer chez. Ba ko zombi sauve mala mboko place ko comprendre bilia kiyo bikoki. Merci man. Pesa mbote tout ça biso. Na pesa mbote na nga mingi na les jeunes patrons Kimbangu Parapolo Venanga Steve Pena Yangala place aux alliés l'homme de collection mbote na nga le sous mingi na Maman Mimi 5 étoiles, Brigitte Anani, dans un peu son beauté. Biloko lango côté une agence voilà. Tilelo na na zongote, mais nazo comme après na même agence voilà na la justice, Doudou place aux alliés, agence non faut pas de filmango. Là on ça c'est propagande de agence na yo. Ça fait 2 ans banda batindela nga biloko et bunga l'agence na yo. Comme bunga l'agence na yo. Bata agence na yo bazwango te yo rendez-vous na yo na Kisasa un jour to kutana mais agence no nazo kangisango so na kangisango te batu ba na kati agence no ko mona ba maladi ba badozo so bozo ye bate Kisasa ezala mbetenge ye ba ko banda lelo kimbantseke eza mbetenge on a ko sala na bata agence na yo o regretter na ti bo futa biloko nanga matondo mi. Voilà, merci Namandeko Monandibiso. Tu peux simboter pas y aller casse mon tout qui te ka pervier. Bote na yangona, na peux simboter ici c'est pas master ngai te dit moi à quoi ça sert. Pourquoi ne pas tout le bas merci aussi Namandeko nous serons soutenir biso awa na Kinshasa awa tout pour tous ali na tous ali et sans oublier Franck Dumbo Kamango, hein, avocat d'affaires, pire vieux à palais, vieux propre. En tout cas, merci beaucoup, man. Parce que l'émission surtout continue en haut. Surtout pour Foutobi. Ah, gen faut ngata désert du temps boy. On s'arrête épisode 1, épisode 1, épisode 2, épisode 3 parce que ngala la ngane bela koloba. Oh pour ngala na sali ka net introduction. Non. Oh, sur ton lobby, oh, il y a 50 minutes, les introductions. Seulement lobby, après lobby, je crois qu'il est aux allées. Photos à la parce que tu parlais, ce qui ne va pas au Congo, surtout la Kinshasa. Plutôt la solution aux années. Solution est Ali Nango. Voilà. Solution, c'est quoi, tu vas dire que le premier président, tu vas dire que le bango, tu es mis son dé, tu photo le bango. Faut que tu le président, pourquoi tu as prétend que c'est serment de Yamboka? On le voit qui Mercure,
merci nini banani balakisa ko makambo wana oyo bazali pesa bango pa peuple pour président combien d'espérance kopesa bato pa peuple et puis na ngai naloba su vie Kabundi Marc comment on est à la Jean-Marc Kabundi faut moyeba nanu boza ba villageois faut moyeba nanu président na biso aza kinois soki otoyeli makambo bakindondi neti ya ba village wana nayebi kozwa $500,000 ya mwanga tuso wana oyo nyonso okoloba na tv eza neti mpo bazongisa osu na kasho epuis vozonga na kasho mpo obandi deja mabe nyonso okoloba na biso todialoge na bato moko boye oyo osi basali babavi na pays na biso oza na nyango juste batia bino nini na montu dialogue esalama ale bananga baya na bango calmement bamfoire de Joseph Kabila baya na bango calmement na basi na bango baya korenie susu yo susu orenyaka na kati awa me babimisi mpona nini ko garçon ongo lelo konalinga makambo eza ebele émission ezoya nakoyelaka vie wana Kabundu wana bato baloba nolo bareseau sociaux baloba bien te yanga nde balandaka otikisa Malukonde ça Lukonde otiki ye lelo na bosani voilà l'émission elandi nde lelo na bosani bato ebele foto oyeba bango boza banani otika Félix amemela pays etange joka mwana poto bomoni pasi apesi baaméricain olike baaméricain bazwaka ngo na koyiba apesi bango pasa nord po ya kozwa na bino mais entre temps réserve mondiale eza bakongo apesi bango koto baboroneti bokata kaka matembele mitu ebimisi su mitu baaméricain bakozwa su bakatikati mitu ekebima susu so mpe richesse wana bozwa ngo te boya koluka na kinao eza ebele na kina richesse bomona na este kini bozwa kisasa ngo blague boya kotala susu ola kisasa. Ok, voilà, donc d'ici là, pour malamu, restez connectés sur tout le Bellevue officiel. C'est mon émission, si vous abonnez à l'émission, abonne-toi et puis tu sais, là, tu vas partager l'émission. Tu as encore na Kinshasa. Baso na rappel na ba commentaire. Pour battre mission, baso finga na ba commentaire. Bato baso comprendre le sens ya message. Ne baso contredire bango baso na randengwa. Bo commentera trop, bo s'abonner peut trop. Na tout le de la vie. Na tout le de la vie avec Papi Gen. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Asiko Mera Yemisaki Tobodi Kasai Atoni Koba papaye Olingo yanga na yo Emana bana bambamba Olingo na pesa kiyo Bonzenga papa Olanda bamwata Ebasa banzambete Na chakre na sala yo Na nzoto na yo Bajaluma wate Bajaluma wate Atoni kuba papaye Olingo yanga na yo Ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo Bonzenga papa Olanda bambote Basa banzambete Na chakre na sala yo Na soto na yo Bajaluma wate Bajaluma wate Tobotana yo papa ye Mokolo bakokona bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angana leli yo Antoni kuba papa Fedi ya ngoma ye Shaliki mwanzango Eme ya menga o Kalabana tobotana yo papa ye Mokolo bakokona bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angana leli yo Antoni kuba papa Feli bomengo ye Merelile na o Mama na age Oya kotala bana ye Mambwani na fela Kleti de mama Angana leli yo Mokili inanga ye, mabe na sala ye, na ye bagate.